papa Zamwana na makambo wana soki lelo Congo ekoma état fédéraliste ekoki ozala na sens oyo ya ba mesure nini oyo gouvernement central il faut tenir en rigueur pour nini ezala te comment déraillement ezala te pour tozana tendance mingi ya nde tomoni na Katanga. Donc peuple nyonso aza na sima Moïse Katumbi. C'est comme si Moïse Katumbi nde mutu azobimisa mbongo na ndenge na ye moko, azotonga kuna na ndenge na ye moko, e batu baza na tendance mingi se ye akoki lelo pe kosenga ko déclarer mupanzi na ye wana komi état ndenge balukaka ngo ezala. Quelles sont les mesures oyo penza gouvernement central ou bien l'état ekoko kozwa pona ba makambo wana? Papa Zamwana. Bon, d'abord, nazopesa félicitations na papa Moïse Katumbi na musala kitoko aza kosala. C'est un garçon très intelligent, je l'apprécie parmi les politiciens congolais. Na Congo, il faut d'abord être théoriquement parlant, toza na biso déjà fédéral, état fédéral, mais pratiquement toza komona yango te. Pourquoi mama likembe na banze loko moka lobaki yango yo? Tokoki na biso kosala fédéralisme mais sans to annoncer yango. Parce que soko yoko tala comment répartition ya mbongo esalemaka na pays na biso erreur makasi ezoya na Congo yango yo. Chaque région mutako sayote tozaka ja fédéral. Parce que na ndenge to produisaka ekoki kozala ndenge moko te na chaque région eza na mapamboli na yango, eza na ba icône yango. Par exemple bandundu ya bango icône ba yiko tia emblème ya Manioko lac, batakivu ba yiko tia gaz na parc, batakatanga ba yiko tia cuivre, des choses pareilles. Engelo ba ete chaque région ndenge toza na Congo to yebi na biso force na biso ezali wapi ya production. Mais des autres places ya kosala na yango yo na tango ba entraînement so régional esalemaka baya ça un certain pourcentage eya na Kinshasa. Bon pourcentage en eya kapona ni na gouvernement central pour un éducation nationale eyebi mboka te eyebi région te, bazana besoin mbongo ne utaka na collection régionale. Armée esala mbongo te, mbongo utaka na ba collection régionale. En dehors de ces deux départements, tous les restes des départements et la mine s'opposent dans département ya mine décentralisé yango, parce que dans chaque région il y a aussi des mines. Donc le gouverneur de chaque région contrôle aussi le département des mines ou ils ont la direction dans le gouvernement central. C'est comme ça au Congo est tourné là. Mais le problème c'est que chaque fois que l'argent vient au gouvernement central, un banque et kotimbo na banque te, deux armées azuite, éducation nationale bazouye lo comme côté ale et comme sikoyo qui fédéralisme ezali susu komona na te le ministre Kinshasa ba komi na mbongo parce que bazomona sur région te bazomona entrée ya départemental. Par exemple ceux qui a pêche ou des douanes bazomona sikoyo ba entrée ya douane ya Congo nyonso. Or normalement ba entrée ya douane faeza douane eutiwa na ba Congo, ça doit d'abord être contrôlé par le gouvernement régional ya ba Congo, ba kotsa mbongo na bangwana na ba port na bango soki na Kisangani kuna na ndenge na baba zakani. Donc chaque département ministériel en réalité est un satellite dans chaque région. Bon, on faut d'abord concentrer dans la région. Et région nyonso ekolulana kaya ya Moïse Katumbi uti ko pesa. Mais ngaku tunazo féliciter bandeko ya Katanga na mutema malamu bazana ngotina data lelo pour ne pas se révolter contre Kinshasa. Puisque soko tali richesse naturelle o bana Katanga bazana yango. Nandenge bayebeli koma ba mine ekosaka mbongo ya trop. Où passe cet argent là? Moïse Katumbi doit justifier. Na tourne ko banzala eza awana Katanga parce que mbongo nyonso tina ona Kinshasa. Comment biloko eza produit milinga o solo o biso bana Katanga toza ko consommer na Jekamine et puis on toza ko mona clair mbongo ya na Kinshasa quand il demande à Kabila où tu mets cet argent là mbongo eza ko mona nzela au kenete. Mais il y a de quoi Katanga essaie de révolter na ngo. Mais na cadre oyo ya gouvernement ya solo, mais ko ba mesure ni ba kokozwa peut-être na gouverneur moko ya province Songolo azub esprit oyo ya dérailler wana. Mesure za moko chaque région eko progresser sur base ya entrée nango. Soki Katanga et produisaka trop, Katanga tokomona yango eko se développer plus que ba Congo, plus que Bandundu. Ça c'est normal, on ne peut rien faire pour ça. Ndenge za na États-Unis na banini. Kobosa na te soki Katanga
éprouver que kuna nde vie pesa kitoko ezali. Il n'y a aucun mal pour ngana longa pe ba ko ngena ngulu comme ça na katanga. Ouais, qui te dit que nga sona na katanga ça la te. Qui va me refuser? J'ai la carte de Congo na ko kende kuna ko za Batu va se déplacer quand ndenge bali ko se déplacer. Qui fédéralisme ça n'a rien à voir na ngana za mwana ba Congo, bango bana katanga. Qui fédéralisme ngo ba place nango batu baza ko progresser. Concurrence lobi ko kota. Oui. Bon, ça va pour développer quoi na bino. Chaque bat va développer quoi na bango en fonction va entrer na bango mais ba entrée nationale yango nde muteko zaki armée éducation nationale na ba banque pour na ko financer ba crédit nde bazo ko na bongo na et puis gouvernement ba sala ngo po ezaka na mbongo te. Gouvernement ba sala ngo po ezaka ba taxe et puis peuple eza na mbongo et puis yazo la na pe ba peuple pour collecter ba taxe. Un gouvernement ne peut pas avoir beaucoup d'argent plus que le peuple, non. Aujourd'hui, bon, ils ont mabele ma banane, il y a beaucoup mabele. Tika chaque région est progressé na ko progresser. Et puis na ngwa FCK bata bandulu, bazana beso goya ko sila omba ici ni pa bonga. Bango ba ko lo baki so lac na biso to ko exploiter ba mbisi na biso. C'est ça l'air donc. Bata Équateur ba ko biso to ni ba nzete na biso, ils vont continuer na développement ya environnement ya ba plante na bango kuna ils seront très contents aussi. Parce que ça les ressources naturelles. Au côté faut balancer vie force te bat na batu ba progresser na ndenge na bango metika mwana Congo a se sentir libre ndenge Mobutu atielaka yango biso nyonso bana bo tata moko mama moko tu es libre d'aller où tu veux au Congo travailler. Mais on a ajouté là quelque chose. Ah, vas-y. C'est là papa Roger. On a ajouté ndenge papa zangona lobby. Mon ndenge a lobby wana. Na peu exemple. Omoni soki na base Zaïre, hein? Aye ko sala usine na bibon, on nous ça na basaka manyoko bois ko tikela ngai, hein? Pour ngai nazo sala usine ya fufu na ça pena fufu ya manioka bien na tiena na chasser na basaka bien nazo tinda na poto dans na nazo ko produire ngo ozomona au moins comment batu eko donc eko motiver batu basala bilanga baya soki na Kasai pourquoi Kasai baza na problème na Midema soki Midema atiki albibon on nous ça diamant a côté que langai au moins la place Midema et Kozonga en bonne forme. Ma baie à Midema parce que à Kassa à Zoa terrain yekara à exploiter à son mara et pas ya ba petit peuple té. Au moins n'engé tout le monde a coltan ne bazo sana na goma ba coltan. Il y a pas des usines ou bien des mutumo azana au son coltan. Ce sont des gens qui viennent Libanda baza ko son ba coltan na kati ya banini. Mais aujourd'hui ceux qui usine moko et vendent pour être traité coltan. Que Congo a commis qu'on produire coltan en asiko. Ce peuple a joué à côté na usine moko boekara bangonde basombaka. C'est là où il remonte que moi développement et kokota. Aujourd'hui ceux qui créent ces gens là bakasai ils ont pour la wana acheter razate. Tout le là à kolo kota diamant à qui abri diamant mais il faut aller à Kinshasa à Luka nani akosomba yango. Mais ceux qui midema na midema nini miba avant dire lui bon on nous soit na diamant na ya na somba yango au monde esika makambo ko changer petit à petit il faut qu'on ait une stratégie nini ya ko faire développer ya ko faire travailler les gens ya ko luka pour puis ah so na luki diamant wa na kena ko na ba ko somba facilement aux monde mais pas na biso biloko na ezaté aujourd'hui ce midema lui bon système ba petite entreprise oyo bazana ba nini na bango ba agence na bango ya koteka ba diamant ba kena na poto c'est aussi moyen pour na ko casser ba marché ya Jarouana na niveau international c'est ça mama nini biso ifoto ye bandenge tozwi mama Likembe nini na yo zo zala musika trop micro na yo d'habitude zo micro zo son na za musika boyo kinga na komi na suka boyo kinga siko malama ah siko ça va na lobby produit et lokola tozo biso mtoza ba producteur to bimisi produit brut il faut to lukape nini ba biloko ba pareil ba nini et tout ça wato sala et to sala ngo produit fini nene wato casser marché oyo ezali biso tozo kamata ba produit brut do tindi yango na poto bango baye basali produit fini bazom seli biso yango biso to eko somba yango esusu nene très cher Réandenge wana te. Il faut to luka
ba moyen de produits bruts to salika ka sur place produit fini wana nene to casser marché et les ajouter ba ko tindela kabiso ba nene bango ba bourse na bango e mataka ba sala ka boye et tout ça nene ba zone seli biso kaka eloko biso moko to produit nene yo muto produit tu n'arrives même pas à acheter ce que tu as produit. Mais il faut tout le moyen pour ça que sur place, exactement tout type de produit brut, tout type de mosika, kuna basa la produit fini, bon baye, côté que la biso encore 10 fois, 20 fois, 100 fois le plus plus cher que Yomoko producteur oyo azaku kende ko lukango anene na sama bele azo mone dango pasi ya azo ko somba ata eloko mokote. Nous devons changer tout ça. Voilà ce que je voulais dire. Maman mise plus na revenu na partie au papa papier à lobby il faut to créer ba usine tout ça, mais prenons le cas il y a Kinshasa. Plastique, il y a sachet, na balabala, tout. Mais usine oyo ezwaka ba biloko wana elambi yango ya sika tout le monde yango na poto sachet wana bandela osala yango bako créer usine basali sachet wana poubelle ezana il y a recycle et yango wana il y a recyclage. Donc koki ko sala que même poubelle tout ça triage ko sala fumier na poubelle wana. Mais pourquoi gouvernement neti ya Kinshasa mutu moko te oya koza la tana idée même na particulier asala usine moko kuna pour biloko wana sala, mais toujours remarqué sachet ça partout. Mais ça aussi déjà maman misé oui nakanisi normalement soki balingi kosala eloko ya bongo batalaka nanu qu'est-ce qu'ils vont gagner et qu'est-ce que les gens vont gagner avec ça. Normalement ceux qui créer eloko wana ezaka loka bako créer entreprise ebele bako créer makambo ebele papa ezaka kolokota. Donc d'abord camion oyo banaka kolokota ba biloko wana ekosenga ba chauffeur. Donc ekosenga d'abord basomba dans ba camion wana. Ensuite, chauffeur. Oui, mais tout ça. Oui, maman misé. Mutoyo azo sala entreprise ya Jarwana. Aza na projet ebi que il faut camion ou ya ramassage, camion ya poubelle, tout le monde a la poto, il fait ça là. Pour na biloko wana. C'est-à-dire c'est lui qui va mener son projet pour na makambo wana nyo surtout. Mais il faut donc c'est-à-dire que tout ce contexte il faut camion ezala déjà mais faut ezala déjà parce que mutuana za na projet ça la usine il faut ezala. Mais ezala diminution ya ça la peut que moi chômage ici là na Kinshasa et que vraiment oui. Papa Roger biloko lobi ça existe eza. Ezali mais papa ezali à niveau lelo ce que ezali mais c'est là maman déjà ça ce que ezali ce que oloba ezali à niveau nini et puis ezali wapi ba libanais bazana oya bibende ezana maluku place ya oyebelaki nani sidérurgie entre les alaka kuna maluku bango bazo recycler ka ba libende nyonso bazo zongo na limité bakena kuna baje kolamba yako oya ba plastique depuis qu'à la bata azako sala yango siko kuti ba libanais bene na Kinshasa de bata te soza pla libanais papa nanga baza ba congolais est-ce que la société congolaise gagne avec ça? Oh mais qu'est-ce que la société congolaise et puis ça limité ba osala ngona kisa mobimba te et ça na ba zone mususu ba koma te ba non na ebita junior okela na kini non yeba siko ça na ba zone nyonso. Maintenant, papa Samuel. Nazo pesa yo minute, pardon. Mais na ndenge yo lobi ndenge wana soke ezali. Toko mona lelo désordre eza na nini te na Kinshasa. Salité wana toko mona ngo susute quand même. Soke ezali ndenge wana. Toko mona pété que Papa Samuel. Merci.
salite oyo oza komona na Kinshasa bakwanga bafufu babiloko ya ndenge oza komona bapotepote na balabala en terme ya bibende bon basache kutu penza te basache po eza mike mene pas de plastique na balabala ya Kinshasa kotika même lipapa no ya pamba soko tike wana na porte ndako kebite kei les gens collectionnent ça bibende nga na zo na parcelle nga na rigini wana nakala danki moko ekoyaka wana ezaka na chassis ya munene ekangamilaka na se ya potopoto bakunda yango mutu nango jour emonanaka wana napesaka ordre nkola lupango tokangane lupango ke aya alongola chassis na ye wana nkola lupango binga azaka na mbongo te yo longola no yango na lobi ke ngala kwa kolongola chassis ya munene ya mulai ya bakara badiru wana jour bat bazako leka na presima petit moka zako vande pana tango yo ake ordre pesami ke bozo na binango donc bainozula ngo bonbon eyaka wana batimuni libulu bakati yango eloko moko etikalaka te donc ebende moko te etikali na Congo même nzela ba Congo bakala sala accident ba train sala accident okono kuta mipiko na nzela soza okendaka bato ba groupe bibele na bango ya un véhicule ba libanais elegaka na nzela ba Congo e Congoli ezongi na kin kaka bonga ce sont des mitrailles baza ko benga kango donc ebende moko na Kinshasa ezate nani kantine ya plastique moko na balabala kotikala komona ngo sutele basalite oza komona ka eza makasaka pe oza komona ka mais na place papa nani Zambwana lobi en tout cas mais nani soki société kaka wana moko wana ezokoka te neni ba plastique encore il y a pas neni longtemps ba lobby neni plastique etondi eza kobebisa Congo na kati ya mboka na biso mais neni ngana ki kopesa neti ba idée neti ba ivoirien ou bien na Cameroun na kati chaque commune il faut te luka nene commune pe esimbaka nene commune nene bourgmestre simbaka pe commune na ye apesaka ba ordre ya propriété ya bonabo mais na chaque commune toki kozala na ba nene bakende kozwa batu ou bien bakende kotanga bazwa formation na ndenge ba ivoirien ou bien ba camerounais baza kosala ba mama bakei ba lokoti ba oyo bazo lokotaka ba sac à plastique et tout ça nene ba lobi tel jour exam kolongola ba plastique ba lokoti yango ba ye nango ba plastique yango ba sokoli yango nene et puis ba recycler yango omoni ba komi kosala kotonga baki kotonga elamba na ya nini ba blouse ba sacoche ba nini ba biloko to tricotaka wana ou bien ba crochet ba kosala ngo na plastique ngana imperméable ya mbula tout ça oui ngai na sala kango na ba plastique ngo na kinegiso na kila magasin na jus plastique na ye na bandi ko kata ngo ndenge na monaki naza ko meka nasala ndenge na monaki wana et tout ça nene mais batu baki ko kende ko zwa ba formation nani le bourgmestre peut donner aussi na ndenge nene soki l'état kuna apesi ba moyen baki ko former quelques personnes baki ba yekoli ba ye ba pesi nini bandeko pe sur place ba former bandeko ya kolokotaka ba plastique yango ya ko recycler yango et comme sacoche sac à main et comme boyer nene ya ko sala pe salongo parce que mboka wana c'est vrai que misère et comme saka nene muta nanzala na nyoso muto alembi moyen akipe lisusu basalite wana te etikali ndenge wana mais soki to reprendre vie to reprendre vraiment makambo nyonso wana et tout ça nene mboka ekobonga il faut vraiment quelqu'un comme basalongo ebungi babiloko ebele ebungi et tout ça toki kobongisa mboka na biso bandeko ok papa papi zela na baksa ça maintenant compléter moi sous question papa papi mais nandenge maman Miza lobaki ngana za totalement d'accord na maman Mize parce que ba société wana soki ba sachet za sous-souté
pourquoi création basation wana eza te na Kinshasa mais soko okei na baprovince banini tout ça nini ya recyclage est-ce que eza pe na Bandundu eza pe na Bazaire eza pe na nini na Shaba est-ce que eza pe na Kisangani donc au monde était que tout ça là ministre ya emploi ceux qui le lazo créer ba emploi te bolo bateke parce que mbongo eza soutien na mboka mais ba projet ebele papa mon problème est ça tout ça gouvernement hein parce que mboka ce qu'il y a développé c'est pas seulement l'état c'est aussi avec les particuliers ba peuple oui mais dans un premier temps mboka oyuti na désastre ya boy dans un premier temps l'état il faut ça na nous pas que non bato ba moni na yoka l'état ko sala pa nini l'état akoloba akozala bras ouverts alingi akota na secteur boy pour aider mboka aya asali boy parce que mabe ya culture na biso ba congolais toujours la culture c'est l'état qui construit c'est le gouvernement qui fait or il faut to longola idée wana yango so mona le bacho ministre au niveau de la c'est le gouvernement qui fait tout. Il faut qu'on tire papa nangai. Pour comme à niveau, il faut l'État a ba forme moko à disposition ya bato ya particulier. Les lots situation congolaise à traverser. Est-ce que l'État va supporter ba crédit après ça va crédit na bato surtout au bata na projet na bango en place? Voilà. C'est ça. C'est ça aussi le problème. Oui, il y a maman il y a maman Likena Lobaki. Dans la confiance na peuple congolais na sens nini. Je me rappelle na 80 na 91 ben na 92 bana yolo to bana opération kin propre vie propre. Pour mona qui commence na ba commune et kotaki ya mutu bon sa quartier na ye to zongi si ba minda to tie ba e ba nini ya ba stop na balabala ni les zongi normalement et puis tout le monde veille so mutu avant ni bois qui salté le kota ngo ezali difficile oui je me rappelle bien de ça aussi ça je me rappelle ezali na non 4 comme ça. Bah au moins que ba condition de vie pesa ki ndenge mosusu papa na ngai lelo oui mais solo ba condition maman misé esa volonté parce qu'aujourd'hui ceux qui ne normalement ba ceux qui concurrence mo ekoti parce que tant ekota qui Kinshasa mu ba komaki na système wana au moins ceux qui na lemba avenue wana mutu tout bobosa cotisation bosomi ba minda na bino bochi ba poto na bino tout ya public et ça bon to komi wana papa na ngala katio lisuma muke basoli ba cotisation lelo o peuple congolais ako cotiser na nini na mbongo ya genre bata diaspora batindela kaye yoka mama na ngai siko ezanini il faut que le kabaide siko ezali bisonde omoni bato bakita Kinshasa ni bata poto hein il faut tout côté na esprit il y a occidentaux il y a ba américain ou azali so ga ebiki na kolaka awa na ko bongisa aluki batu bon bocha ba shona ba nini yoso ça coûte combien so au moins ba don wana au moins ba ça une cotisation entre une association quoi ouais ata yo moko moi na poto kiti moi na poto mo bongisa qui a venu et côté ça moi na poto mususu c'est vrai bon appelle la kolakisa il y a moi ne me bandara petit à petit concurrence. Oui, mais papa papi oui nazo maloba place oyo ozali wana nazokoma wana sikoyo bino bosalaki yango bino moko basache wana bonettoyer tout ça omoni te tozongi place oyo tolobaki ya création ya bausine tout ça parce que biloko wana bomemango wapi basalite wana bino kendo wapi. Bon, si quand on reçoit la création, il y a usine, bien sûr. Na ba camion. Soki bo nettoyer, basalite wana bo nettoyer yango, bo komboli ba balabala, bo bongisi, bo nettoyer ba caniveau wana tout ça. Biloko wana nyeso banda bimalibanda, bo memango na ba brouette, bo boire yango quelque part. Sikoyo ba biloko wana no kendo wapi. Mais tout le monde siko wana l'état siko place tozoloba, l'état il faut déjà à mettre les gens en place ba disponibilité moko boy o etali ba biloko wana nan d'abord to bono tumbango libulu bakamati batiamo na kati ya libulu bakunzi
C'est ça. Donc, oui, mais ils ont déjà destruction, il y a environnement, ça aussi, hein. Ils ont destruction et environnement. Papa Nzamwana, ministre ya emploi, ndenge bandeko balobia, ministre emploi, musala na yesu ko kozala nini parce que soki tobi to cha misu na l'état te, biso to ya créer ba société, biso to ya sala boy. Alors ministre ya emploi, musala na ezanini. Papa Nzamwana. D'abord, ministère de l'emploi n'est pas ce qui existe au Congo. Et ce qui existe, c'est un ministère à détruire. Oui, mais dans ces cas, dans un cas normal, admettons. Dans un cas normal, le ministre, c'est un voleur. Parce que tu ne peux pas créer un emploi au gouvernement. Le gouvernement, c'est un public. Par exemple, dans une zone, dans l'éducation nationale, ou bien que ça n'a ministériel ou un ministre, mais le reste il y a le gouvernement qui a créé. Maman misère répond très bien. Non, rôle wana zoloba na niveau ya siko ndenge za na Congo. Mais na poser question na rôle ya ministre ya emploi. Na ndenge papa papier lobby que il faut na biso moko tout ça, mais rôle ya ministre emploi na ndenge na normal. C'est à détruire. On n'a pas besoin d'un ministère d'emploi dans le pays, mais dans le monde. N'a pas de place où vous allez sur le ministère d'emploi. Gazali? Il y a travail. Il y a travail, admettons, ministre. Ce qui ministère d'emploi en charge de la fiscalité, il y a des syndicalistes pour nous travailler, ceux qui vont récompenser la pension, mais ils ne créent pas l'emploi. L'emploi, normalement, l'État a une banque nationale et puis banque nationale est en charge de distribuer des crédits pour le peuple qui créer emploi. Par exemple, si vous avez un agisteur, vous avez créé un atelier d'agistage. Vous avez un bon. Vous avez un bon côté. Quand vous avez crédit, si vous avez crédit, vous avez 15 soudeurs engagés. Voilà comment on crée l'emploi. On ne crée pas l'emploi par le ministère. Le ministère n'a son rôle pour éliminer les emplois parce que l'État n'a pas un budget, il y a un problème de budget. Chaque département ministériel a un budget annuel, il faut calculer. Vous avez engagé pour il y a des problèmes. Ok. Maman Misé. Qui privé nous créer un emploi? L'État est. Ok, Maman Misé, Papa Nzamwana lobby, ministre de l'emploi, nous allons exister, l'État a un budget. Peuple a créé, a créé l'emploi. Mais société et SNEL, et société à l'État. L'État a créé, non? Régie des eaux à l'État. Ça ne marche pas. Non, attends. Non, papa Zamona, une minute, Maman Misé, et ça, parce que c'est la société, non? C'est créé par l'État. Oui, mais ils ont produire nini. Non, la société sous pour privatiser nyon sauté. Ils ont la société sous ils stratégique pour privatiser yango. Il fait un temps tout à l'heure qu'on va privatiser port, va privatiser neti port ya mboka beaucoup privatiser yango té. Ils ont le stratégique. Port ya mboka ezali neti eza frontière moko bien organisée bien gardée ceux qui bolobi bo privatiser yango mokolo nango akusala oyo motema na ye elingi à commettre même mboka na ye en danger par rapport ya ba entrée ya ba attaque ennemi tout ça donc normalement électricité ya mboka baroko privatiser yango teza un peu impossible na ebité na mboka kwa États-Unis peut-être c'est comme à niveau wana parce que babanda makambo wana kala mais normalement na ndenge ya Congo ndenge ezali lelo oyo l'électricité ya mboka baroko privatiser yango na nuti parce que vraiment c'est pas problème mingi zo totali malamu ça problème makasi normalement il faudra que gérer loko wana malamu parce que toyebi ndenge société wana soki eza kosala ekoya lelo peut-être papa nanga zambwana soki ekoyi lelo yo ou bien parce que bayebe ko gérer yango te papa nanga zambwana mais kana ko répondre sur la place wana normalement ekoya kozala pe privatiser SNEL ya solo électricité na ba régie des eaux ya mboka ba privatiser yango est-ce que ezala oui oui je na compléter papa Zamwana
papa za mwana opesa yo na opesa maloba 1 minute kana na compléter moi muke mama mise na Hollande awa ba société ya électricité ya privé za ebele ba société privée oyo ya ba net ba genre électricité même ya mai tozana ngo ebele awa papa za mwana mais sikoyo na niveau wana ya ba création ya ba société to lobeli awa mais sikoyo peuple ye moko na ndenge na ye pour peuple azwa ba disposition ya kozwa eloko ya kobwaka na balabala ayebi ke kozwa eloko ya kobwaka na balabala tozomona ba awa na poto tomonaka ba poubelle ya ba coin na ba rue ya ba poubelle ezali ya mike ça aussi il faut kaka particulier moko susu ye moka créer eza susu ya l'état te papa Zamwa wana ok retrouver un ministère ya urbanisation d'abord c'est là où on sauter ok mosika mingi Kinshasa d'abord pour parlant des grandes villes nos villes ne sont même pas urbanisées. Roger Odon Teza Roger donc supposons ici question d'abord to bana makama ministère ya urbanisation ala to koya koloba makambo za koloba ba non mais oui mais parce que on parle de papa Zamwana tozali na environnement on parle de ça hein. Vous allez impliquer à Rokota parce que le problème est parce que eloko za ko bossa na ke balabala kutu ça n'existe pas il y a des banda ku place ezali kamne ko iko komate et toi tu veux parler maintenant ya environnement ya babanda ko oyo comment ko kade matiti kamne ke na ko lokota ka yango na place ba voiture no ilala ka kuna yo lala kuna na bani no kena ba vila ndenge wajenta ba boma ba kisenso tout ça ke karno ilala kana matete yo kena na mapolotine kisenso kuna nano ko ba place na te yango ko posa ka ba question oyo. Mais ce qui est au lieu c'est l'environnement, ce n'est même pas l'environnement, c'est l'urbanisation d'abord qui est un échec ici. Donc, ce qu'il faut faire, d'abord, il faut détruire toutes ces cités qui existent, et puis comme ça, la répartition ainsi qu'il y a urbanisation. Et urbanisation héroïque en position aval, par exemple, dans Kisenzo. Pour ceux qui Kisenzo, nous avons urbanisé yango. Et bon, mai wana, au Kozia, au zéro na matete. Donc il ne peut pas urbaniser Kisenzo, soko urbaniser na matete. Ou il peut urbaniser matete, soko urbaniser na limité à côté ya industriel, limité à côté ba pauvre kuna. Pourquoi? Parce que ozako banda d'abord na kozwa mai et ya kokoya na fleuve du Congo et puis au mati au komina matete parce que matete ta ko bwa mai na côté ya Kingabwa azaja urbaniser. Et puis après que matete abwaki mai ne très bien na bakanivo au mati na Kisenzo abwaki ba mai ne nyonso na matete Alexis limité ke. Mais soko bo bongisa limite nani Kisenzo et bongi très bien. Kisenzo zelo nyonso ko sopa wana matete n'est même pas prêt pour recevoir c'est barive nyonso na ba mai nyonso na ba ni. Donc Kinshasa ezako senga relocalisation ba place e belé. Bat bakende ailleurs obongisi ozomisi bato wana odétruire lisusu eza musala moko ya kosakana te na Congo to bebisi eza mieux au construire place à sika que au détruire place existaka déjà. Et puis kobosa na Kinshasa pendenge za wana il y a de ces places ezana ba minéraux pe na kati ya kine Kinshasa fallait pas ba kabola partout ezala pe habiter. Il y a de ces places où ezana valeur minérale plus que bato ba vanda wana. Il y a trop de villes. Bandulu, il y a de ces villes qui cuisent, il y a trop de pétrole. Villes qui cuisent, c'est détruire pour exploiter d'abord mines. On a mal compris. Les Belges qui nous ont dit qu'ils ont un plan minéral, il y a de ces pétroles qui ont été Kinshasa, par satellite. Il y a détruire Kinshasa pour le pétrole. Et ça n'a pas valeur. Mais si on détruit, limiter Gombe. To comme na point moko ezali ke ba ville belé na Afrique to kosami miso mise fongo me retard. Mais Sambwana e oyo solo bala ba minéraux tango ba tonga ki ba ville wana est-ce que ba se rendre compte que biloko nezala ki je ne pense pas. Ba yebaki non ba belge ba yebaki mon cher ba belge ba yebaki. Ils ont si tout oui ba yebaki même ngaka nani surtout na Kasai. Ba ville beleza na Kasai na sekuna richesse na se yako saka na kutu te zwa coltan na we baje coltan lelo kozala na valeur bon prenons que na valeur ya go justement to songi susu leur wana papa nanga est-ce que leur wana ba yeba mayele ya coltan ezala kité
Papa Zamwana, wana to sauter débat. To kena sujet musu, wana comme sujet musu. Parce que wana luka to kene sur richesse ya Congo tout ça machin. Mais to megana raison en environnement ndenge to tuna ki wana parce que na kati environnement na ministère wana ya environnement. Travail na bango ezali papa papi. Bon, na kati oui, na kati Nengo le ministère du Travail, je crois, a expliqué bien. Au moins, le ministère du Travail a été pour Kaka. Ministère de l'Environnement. Bon, pour question de Bossanga répondre qui a monté, autour de travail. Ouais, ça va. Il y a environnement là, au national répondre qui a monté, comme c'est national, ma ministère de l'Environnement, qu'est-ce que je dois faire? Je crois qu'on a répondu qui ont déjà. Mais, na ka oyo, papa Zamwana Alobi, alobi wana photo kene na cadre ya nini ya urbanisation. Mais ministère environnement musa na ngweza suko wapi wana. Na ndenge yo pesa ki projet na yo. Est-ce que urbanisation eza na kati ekoza na kati te? Oh, ya wana zo ba département ministériel ba ministre baswana ke entre baona ba ya ko tous ko zali ke barole comme ko sangana par exemple ministère environnement il faut avant l'urbanisme parce que mutu environnement yem to ko ba ke koto to ko tonga banda ko te ba parc ko zala awa boyo urbanisme yako urbaniser na ta mutu environnement avec non ne vient pas ici parce que ba parc bana ko zala awa mais ce qui ministère environnement a permettre ye koto vous pouvez venir construire et on a urbanisme et côté donc ba kenaka de père mais ba ko swana pesa la ba ministre ba ona ba swana c'est ça ba swana ka trop maman Mizol ngo baksa non ngai natika nde bino lobi musala talaka donc totigali na RK donc afuna totigali na 5 ata lobi na 5 minutes tokabola 1 minute à chacun. L'idée en général papa papi donc yo opesi idée lobby que donc ba particulier peuple ndé mutakoko zo ba disposition pour na ba création ya ba emploi et tout ça et ça bon ça c'est pas seulement l'état il faut afongola maboko parce que mboka nyonso développement du peuple yaka n'a pas privé. C'est pas seulement l'État qui construit le pays. C'est avec les particuliers aussi, les privé, avec au nini. C'est un pays ni dans oyo, la société ezaka y a l'État, ezala raté. Donc il faut, particulier peut ya, autre ben privé ça la société na bango créer emploi pour na batu, zana misala. Ok, maman Misé. Na 1 minute na yo na oloba boy sikoyo ndenge papa papi alobi wana mais population oyo wuti na ba problème misale za raté mbongo ezate tout ça donc wana l'état ko intervenir te donc phase la rara peuple ya de mbongo epanayi mais sikoyo l'état mbongo wana kozwa il faut ba misala mo sala ma quelque part pour l'état ko tsambongo dans ce cas qu'est-ce qu'il faut faire? Mais attends, papa Langai, l'État dès le départ a déjà la mbongo na production ya matière première wana basala na ngoni. Ba mbongo wana ba production ya matière première ndé ko servir pour un premier temps jusqu'à ce que batia ba makamno soit en place. Donc jusqu'à ce que batia makamno soit en place dans notre temps. Oyo bango ba koka ko attends. Ba matière première ils en besoin te kamat. Ba mbongo wana déjà ba koki déjà ko tiango na disposition ya peuple. Parce que d'abord, bato balingi kozala basala ba créer ba emploi. C'est ça papa bisikiti ba idée na biso. Ko créer ba emploi et ko senga bato ba se former. Il y a une grande partie de la population ils allaient même pas former, ba kota même pas ba école. Miso batanga même pas ba école primaire. Donc à partir de ba banana ko se former là nous d'abord. Donc ce que l'état a utilisé l'État a obligé à utiliser mbongo ya ko utiliser a ko yiba te mais a ko utiliser o ya zana ngo ba matière première a tekaka musala mbongo na ngasala na ngoni alors à partir ya wana nde suka ko tionga disposition ya bato pesa ba crédit parce que tozo mona ndenge ba robandela te. OK papa Zamwana
natiki bilo wa papa na ngai kasi ça va mosala ki là sur base ya maman bizauti koloba wana c'est clair que population peut-être zana na formation te bazana na préparer te okopesa bango bakiti bayili même pe comment kosala yango te mais c'est là où oza koyoka ete bato basali par exemple ISC bainstitut supérieur de commerce bakoki nango mpe kolia kozwa crédit po rôle na bango ya koya koéduke finance management ya bamisala mike mike ya bamicroéconomie na kati ya cité bana basali pédagogie bakoki kozwa mpe bacrédit mpona koya koteyaka bana kuluna oyo mers na bango eza ya kobeba donc misala ezaka te yebaka mosala maboko osala entreprise il y a trop de travaux qu'on peut créer au Congo ba niche eza ya trop ba fille basala école d'infirmier bakoki koya kozwa mpe crédit po baéduke mama koma kozwa zemi na ntango ozwi zemi koma bona bacréation de travaux ekozala mais mbongo efo ezala vala mais po mpe crédit ozwa yango na banque non pas seulement ke oya na plan na yo mais ezala mpe na eloko okohypothéquer parce que leta koyi mpe kopesa par exemple $10,000 ya pamba te boyeke okimi na okende na bandundu oke kosala bamakambo mosusu non il faut bafamille nyonso baza na babuka lupango na bango bazala prêt ya koya kosengaka bacrédit bahypothéquer balupango na bango c'est comme ça o leta kosala po aperdre pete po olingi pete leta apesi bacrédit bongo batango ngulu tomona yango na cité salongo ka honneur cité mama mobutu bato bazwa bacrédit yango bafuta yango donc il y a trop à faire ndenge mama misalo ok papa Zamona 1 minute koki mama Likembe donc basachet tozomona na nzela bapoubelle tozomona na nzela donc eza nango faute à l'état te mais bato bazoya na baprojet baza te alors mama Likembe oui papa donc bapoubelle oyo tozomona na nzela basachet oyo ezoza na balabala salite eza problème ya l'état te parce que bato bazoya oyo bakoya na baprojet na bango l'état pesa bango mbongo baza te tokoko résumé ndenge wana alors problème ezali oui mais problème ezali aussi c'est l'éducation nini ya peuple éducation en masse ya peuple po batiaka nini babwaka basachet na balabala te alors batiaka yango esika moko mais l'état aluka moyen place baza kotia poubelle et tout ça l'état aya nene po bacamion wana namonaka ezali ou bien société privée ou bien société ya l'état aye kolongola yango mais soki l'état aza kosala yango te ou bien il y a pas de société privée que aya kolongola yango alors c'est là même en apoto tout ça la katamsu 2-3 jours poubelle et les qualités baza kosala grève bato babimisi biloko libanda okomona ndenge dege esalamaka na poto salité emonani vraiment makasi tomoni yango récemment na Italie hein oui na Italie bien sûr alors il faut déjà éducation ya peuple éducation en masse pour ramasser saleté sachet wana et tout ça ya koloba sachet otiango na kati ya biloko ya matiti te sachet tiango boye alors bato bazana ba projet ya kosala na basachet wana mpona kosala recyclage baye bazwi yango ekei kote musu nene lokola epa na biso vraiment biloko eza kotraîne salité eza makasi koéduke peuple ya koloba te oyo boye société bo soko okokisi saki ya enfin 1 kilo ou bien 10 kilos tu as autant ndenge tosalaka na bamilangi c'est ok mama Likembe alekani nene bopesi milangi bapesi au moins d'un moment peuple va commencer à le faire pour à kotia basachet na ye abombi ok akekotika et tout ça wana vraiment éducation eza malamu ok mama Likembe merci papa Zamwana merci papa Bisikita merci na yo pe DSV Diana Sulufutu lobby bokozwa sujet mususu avant midi comme ça beau développer beau yeba déjà autre solo en tout cas conférence eleki kitoko